Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Procès à détournement et fonds destiné à la gratuité de l'enseignement et à Kokoba toujours kuna la prison centrale ya Makala mukolo leope bazalaki wana nanga musube bako sima ya visite na ye na marché central ya Kinshasa Zando Munene président de la République a sengi ouverture ya travaux pe réhabilitation ya marché autobengaka mingi Zando nanga mususu quelques pays Europe ba suspendre utilisation ya vaccin AstraZeneca contre Covid-19 qui déjà a peine en boko na biso ba détail ya ba élément nyons bokozwa ngo na 4 édition ya biso mokona lelo KNB News première chaîne d'actualité en continu kasina lingala nulle part ailleurs uta mokile banda. Mbote bisika so za kolanda biso partout dans le monde boyebako procès sur détournement et fonds destiné à la gratuité de l'enseignement ezali kokoba mokona lelo troisième audience esalami bongo na prison centrale ya Makala kasi tokozongela bino mikolo ezali koya pona kopesa bino ma détails sur na etali audience yango tokenanga mosusu pona kopesa bino que conflit munene oyo banaki ko régner après fermeture na yango lobby eleki président de la République Félix Antoine Tshisekedi akitaki yemoko na Zando pona kosilisa ba conflit nyonso wana bolanda ba détails na élément ya Nathan Siata. Nakotala yango okokanisaki ezali dépotoir public et pourtant toza na grand marché ya Kinshasa en plein centre-ville alors que bakanga yango mikolo ebele pour la réhabilitation yango kasi depuis ekangama conflit moko et botama awa entre ba vendeur hôtel de ville na opérateur économique moko na kombo ya Monsieur Hassan oyo aza selon ye na contrat moko déjà assigné na hôtel de ville na tangu ya gouverneur André Kimbuta mokonzi ya mboka tango sango oyo ekomaki na martoi na ye na souci ya koluka bien-être ya population akitaki ye moko pona koyeba penza exactement nini nde ezoleka awa malgré solo oyo ezalaki wana suite ya bafulu oyo ti lelo elongwa te président de la République asipotaki nyonso po ayeba penza likambo yango ezalaka nini kanda emataki ye kutu boyo kandenge alobaki na gouverneur Gentili Ngobila po na fulu akutaki après avoir kotambola na Zando yemoko na oyo amonaki directement a convoqué réunion d'urgence de crise na gouvernorat avant kutu ya kokende a invitaki na quelques personnes na kati ya public pona bango pe bakende ko assister na kokoma na salle président de la République yemoko azwaki maloba pona ko témoigner d'abord sur Zando oyo abandaka ko ya selo yemoko kotika mama na ye mama Marthe ko ya ko somba biloko kasi oyo amoni eza Zando te oyo ya yebaki pasi Zando nga nazaka mwana muke mais na yebi yango malamu nazaka koya kotika mama awo tozo ya makambo ya babalabala bloqué ya basalite bo ezalaka te tozo tambola na Zando wana to tamboli na mama asombi babiloko bana bazaki wana bazo mema ti na motuka pe tozo gare kaka pembeni ya Zando wana bokatika babala bokoti na Zando makambo wana babisinga ke esila Zando koma na salité moko moyen te alors ngai nakoki ko permettre bandeko nanga ba congolais ba vivre na ba condition ndenge wana te na boyi te biso banso esengeli to luka to sala mombongo pona bao bazo sala mombongo ko gagner vie na bango ko futa ya bana classe ba soins de santé na boyi te mais quand même il faut peut-être abino na ba condition malamu eza mosala na biso ba autorité ezali ya kotia peuple na ba condition ya bien. Après tour à tour kobandana gouverneur ya ville Gentili Ngobila ba chef de quartier esika wenze ezali ba vendeur administrateur na ba vanda kanzinga zinga balobaki tour à tour librement sur posa na bango soki bazali pour ou contre ya réhabilitation ya marché oyo et yindaki mabe après koyoka mutu nyonso président de la République attend que gara ya ba bon fonctionnement ya ba institution ya mboka a décidé que batonga kaka mbala moko marché mususu ya sika pe
na minute wana contrat ya monsieur Hassan et Choli donc Bosana. Bino banso bozali ba représentant ya ba catégorie nyonso batanga surtout ba o ya ba vendeur na ba commerçant bo solola na bandeko oyo batikali libanda boyebisa bango ete toyokani Zambe kosalema et puis objectif mosusu ya commission naza kotia ezali bakende kotala bisika batie bino en attendant wana po toyeba soki boza na bacondition malamu soki boza na bacondition malamu te ville ekozala oblige ebongisela bino bacondition bovanda na esika ya bien si mokolo oyo zando ya sika ekotongama nde baye kozongisa bino en ordre moto na moto bayeba ye na carte na ye ndenge bozalaki organise, mais cette fois-ci bokozala na esika ya peto oyo mobulu ozala te bandeko na biso bariverain bakozala mpe na kimia liboso ya bandako na bango bapango na bango ekozala su na mobulu te propreté ekokota bisika nyonso wana bokomisa bamessage wana epa bandeko nyonso boyebisa bango ke chef de l'État azali engagé mpona eloko wana nalobi esalema. Dans l'entretemps, M. Hassan tokotala makambo na yo mpe rapidement soki esengeli ke odéplace okodéplace okoloba place nini ou bien na activité nini okolinga kosinvestir mais na zando susu te. Ba représentant ya banque FBN oyo il fallait à financer ba travaux oyo pena firme française oyo il fallait à exécuter ba travaux ba zwa ki engagement liboso ya chef de l'État que ba ko respecter terme ya ba contrat na bango avec plus de 10 000 vendeurs grand marché ezalaki lisusu à mesure te ya ko garantir santé ya bato na esika oyo donc tokanga motema batongela biso zando ya kitoko poto teka na kimia nyonso Kinshasa et l'équipe partout. Si Manaye Kokita na marché central ya Zando, population kinoise bazanga ki malobate, comment est que chef de l'État s'est déplacé personnellement pour écouter la passe na bango, population bazali na micro ya Alpha Molenda pe Beni Mambi. Président, biso titre de président, c'est le bout la mission que vous êtes président à répondre par la situation de la mission au Sisi. Pour titre que vous êtes président à Kiti le roi le peuple d'abord sait que il y a le roi qui m'a donné cette solution pour le monde. Mais on comprend que le président Kiti le l'autre la musique la même chose à la habité. Donc jusqu'à là le président m'a la habité. Nous avons dit que le président a mis son fatigué de tomber dans le peuple d'abord. Le peuple d'abord a soumis ça dans le peuple d'abord a soumis. Maintenant on comprend que si face au moment où on a dit ça si vous avez un Congo na Kinshasa on a habité ce que de droite. Alors oui que bino kama ba maman bazolo bake yo obomi batu na yumbi. Alors oui que azongi si malobake na yumbi na bomi bango na massas bino na ko boma bino na tension. Ba maman konde oyo ba bombo oyo ba kusi po na tension. Biloko na bango ebungi ba msusu batumbi biloko mbongo ebungi ba mama ebele ba kufi tension. Atika biso azo sala bongo poto ina fati afongola misu alobela biso atala biso ba mama mibali na biso misale ezate ya malunga misale ezate asunga biso vraiment na ndi mokonzi moko azalaki asokola biso mutu akoloba zate bongo mokonzi ndenge nini bato mosusu bazaka maloba likolo na ye tosokoka te tolembi ayaki moto mona biso eloko te atie biso na bayi akei toza na posa toyoka liloba na ye tokatie ndenge aye bongo akolosongo liloba ke bamama bozonga baplace na bino tomoni mpe eloko te tomona biso mpe eloko te tozosufri kaka passe leki tokomi lokoba étranger tene toteka boye toteka na balabala boye ya bien tia tona posa mokonzi ya mboka abongisa nde wenzema atika biso ata mwa to mpe mata mwa moke basoda baleki moko 500 1000 francs bénéfice malonga toyozango wapi
centre président asalaki lobi tosepelaki mais na ndenge ya lobi ke abongisa zando biso bamama mpe tosepeli abongisa zando ngobila abongisa zando parce que zando eza salite mais na biso bamama nde tozolela ngobila afongola biso motema epa président batikela biso mopanzi toteka ata toluka ne fiske un petit rien po bana balia bana batanga bandako ya bato tofutaka bamai bacourant na moma boye nde toza boye eza kitoko te bayokela biso mawa mpenza batikela biso ta bitula. Gouvernement ya RDC na nzela ya ministre Kibasa Maliba oyo azali ministre ya pétantique baaflige na société Orange Mobile amende oyo ezali bongo ya 2 200 000 $ mpona koboya kotosa mibeko ya mboka bolanda badetail na lema. Gouvernement congolais na nzela ya ministère ya pétantique imposé na société ya communication Orange RDC amende transactionnelle ya 2 200 000 $ mpona koboya kotosa mibeko ya mboka na koboya kosala solution bining na cadre ya mise en place ya RAM. Selon ministre ya pétantique Augustin Kibasa Maliba, société ya télécommunication oyo ezali na volonté ya collaborer te. Plusieurs fois batindelaki bango ba mise en demeure bango batikala ko réagir ata mokolo moko te. Ministre Kibasa Maliba a cité qui décision ya décembre 2020 ya collège ya autorité de régulation ya poste de télécommunication oyo pesaki modalité ya facturation ya ba droit ya enregistrement INEU spécialement l'article 1er alinéa 2 en vertu na yango nde solution ya bilingue 2,1 ezalaki mise en place pe opérationnel na ba opérateur ya ba réseau mobile nyonso ar na RDC. Orange Mobile ezali moko ya bo principal opérateur ya télécommunication na mokili mobimba na chiffre nango d'affaires ya 42 milliards d'euros selon diagnostic oyo esalamaki na septembre 2020. Selon ministère ya pétantique, opérateur ya télécommunication nyonso esengeli atosa mibeko ya mboka po tolobaki nde état de droit. Kinshasa eleki partout. Sangwama wana parlement ya mboka na biso honorable Henri Thomas Lokondo akufaki mokolo ya lobi kuna na Afrique du Sud bona na ba détail ya liwa pe circonstance ya liwa na ye na élément oyo. Eli Yambandaka akufaki mokolo ya mercredi 10 mars na Afrique du Sud. Honorable Henri Thomas Lokondo a succombé na âge ya 66 ans suite ya maladie oyo egumelaki. Député national Henri Thomas Lokondo abotama na 1955 ye abandaki carrière na ye na ba service ya renseignement sous régime ya président Mobutu. Na 1993 azalaki nommé vice-ministre ya travaux publics. Na 96 azalaki nommé vice-ministre ya relations extérieures na gouvernement Kingo. Na 2007 azalaki élu sénateur na Mbandaka. Puis na 2011 député national ya Mbandaka réélu na 2018. Henri Thomas Lokondo ayebanaki pour la constance et ouverture d'esprit na ye malgré qu'il azalaki élu na compte ya Palou ou ezalaki ko faire partie na famille politique et ancien chef de l'État kasi Henri Thomas Lokondo azalaki na facilité à ko dénoncer mabe pe ko encourager bolam na nzela ba intervention médiatique to pe na parlement azalaki toujours au four au moulin pour na ko servir population to pe ba eli na ye ba message et outils de partout pour na ko regretter disparition d'une fils du pays Oyo. Biso magazine KNB topesi sincère condoléances na famille biologique et politique na ye. Kinshasa et l'équipe partout. Beltesco mosungi ya peuple congolais bisikani no kozwa ba produit ya Beltesco bona na ba détail na élément esika kosomba ezali partout toza na konza matete oyebi ba distributeur na biso babengi papa succès ramat oye na konza rompe ngaba ozali na mama babengi la réponse de Dieu oye siko na konza matadi kibala epai ya magasin na biso moko Beltesco ezali oye siko na konza ipan okokuta mama kombi azana ali distributeur ya Beltesco oye siko na konza delvo magasin na biso ezali na kati ya konza delvo wana na konza ya pompage kuna magasin na biso ya Beltesco ezali oye na wenze ya bandala babenga wenza
$, okomona magasin na biso ya Betosco ezali wana pe badistributeur na Betosco bazali na Avenue Sport na wenza Ngambela oyo sikoyo na zamba monene ezali na magasin ya Betosco ezali en face ya Olela na wenza ya Liberté ozali na distributeur na biso moko kuna komona esele muka ezali koza na batalaka ndunda. En tout cas, Betosco, vraiment Mosungi Mboka, mon côté na terrain, Kinshasa, et l'équipe partout. Réflexion et c'est sur les effets secondaires. Il y a bateau basali qu'on soit déjà vaccin à COVID-19 qu'on en Europe. Bon, on a des détails, dans commentaire et ça mis Nathan Siata. 1 700 000 doses, il y a vaccin contre COVID-19 et comme à Kinshasa depuis semaine passée pour la République démocratique du Congo. Kasi selon Bakondi, il y a santé, vaccin Oyo, Batu Bakozwa Yango, Eza, personnel, il y a santé, c'est-à-dire Oyo Bazali ko soigner dans les malades, Oyo Bazali atteint la COVID-19. Peu, personne, il y a troisième âge, Koko Nabiso, Oyo Tozana Bangona Bandaku, Topi Oyo Bazali na homme de vieillard. Kasi selon Oyo, Bandaki déjà vaccination de na Europe, déjà milelo et bandi, alors que Bango Kutu, d'abord vivra bien, bazana ba conditions ya bien, ba soins de santé, pe système de santé na Bango, ezali très évolué, mais bazali ko connaître déjà ba cas de décès ndeti na document Oyo, bozomona toza awa na Europe précisément na Norvège, awa journaliste Oyo azako expliquer que 33 personnes, il y a plus de 80 ans, Bakoufaki Kaka après avoir causé vaccin contre Covid-19. Autorité norvégienne Kutu Bango Mokonde signalé qui Baka Oyo Nyonso. Bakoufaki 6 jours après injection, il y a première dose. Mais alors que Batu Oyo Nyonso bazalaki négatif na Covid-19. Et ce qui a été na Union européenne ba enregistré 71 décès, il y a Batu Oyo Bakoufaki lisusu juste kaka après cause vaccin Oyo. Na Suède 13 personnes Bakoufaki, na Danemark 11, na Allemagne 10. Bango nyonso bazalaki kaka ba personne ya troisième âge. Pe lisusu na France 5 personnes nde bakufaki juste kaka après vaccin yango pe. Kasi misusu oyo bazwaki yango ndeti ba essai clinique kasi ya sikoyo nde ezalaki ba personne âgée mais ba jeune. Ya kokamo ezali ke misusu kati na bango oyo bazwaki ba vaccin yango bazalaki déformé na elongi. Ndenge ezali komona na image oyo ndeti paralysie moko boye. Nyonso oyo ezotinda biso to réfléchir bien surtout awana Afrique avant to pesa batu vaccin. En soi, eza mabete ko protéger population mais lisusu il faut savoir bien gérer ba effet secondaire ya ba vaccin oyo to yebike ba koko bazali plus vulnérable na ba attaque ya ba maladie ya ndenge na ndenge po bazali susu na ba anticorps ya makasi to pe ya bien te. Nini etindi biso to salela bino réflexion oyo. Ezali interpellation na ba kondi pour la prise en charge en cas ya ba effet secondaire na batu nyonso oyo bakozwa vaccin oyo pona poto baza mieux équipé côté ba hôpitaux mais ba cas ya décès ezali donc été ya biso surtout na ba oyo bandimi ko faire vacciner ba koko na bango to kozwa ba vaccin wana bango moko to boyi ekomandeti awa na Russie ndenge bozali komona na video oyo armée ye moko akomaki ko kota na bandaku na makasi pona koluka ko vacciner ba koko ya batu ba koko mingi ba kimaki na ba homme de vieillard bazongi na ba famille na bango mais botala awa policier ninga so kota zo buka porte a koti a yeux loboko na makasi a chubi tonga sadi to lingi biloko boye koma na Kinshasa te na yango tozali ko interpeller ba konti ba continuer ko sala ba recherche pona ko yeba soki ba effet secondaire e kolanda te après avoir ba koko na biso ko zwa ba vaccin oyo pe ya ko kama lisusu ezali ke test ya vaccin ya COVID-19 ango ezali $40 kasi vaccin ango ofele bomona wapi Kinshasa et l'équipe partout. KNB News, première chaîne d'information en Lingala, on continue kasi ezala na noté tozali ko continue ko pesa bino biloko ya kitoko mokolo ya lelo tosala bino extrait ya émission oyo kindoki politique bolanda ba détail na élément. La culture publique et travailler pour la bonne gouvernance, ils ont exigé que pour l'équilibre là, mon droit accéder à ma fonction supérieure, il faut cultiver sens et travailler pour le but le plus élevé, pas pour sa petite famille. Tout le Belikambetali gouvernement Oeningi Kobima, Osamo Koyabayi ou le Belikambetali Kenya, Kasimon Dungu Nangambu déjà union sacrée pour n'avoir été ba poste, ambition,
nani alingi azwa esika nani alingi azwa esika te ezokoza déjà ezokoze déjà ezobota déjà ba problème bino bayi kimia ozomona likambo ndenge nini ya classe politique na biso. D'ailleurs je profite de l'occasion pour na premier ministre que ceux qui bakolanda biso na nzela ya magazine na bino toujours proposer que gouvernement ozo ya ba mekape programme o ya fédération pour la paix universelle à travers le conseil na ba programme tout monde na so gouvernement ligne ko en fonction ba sala moi séminaire moko ya recadrage de façon que ba pese moi ligne de conduite na ba module o ba kotia ba intégrer plus biso fédération pour la paix universelle pour topé ça programme est très ambitieux parce que le problème est que c'est expert déjà mais programme il y a Kovanda parce que c'est un gouvernement d'abord qui porte en lui-même les germes de conflits et de confrontation parce que bauti bipai na bipai na ndenge mokozambo va pesa kimbela lobby pour le moment il faut tout changer mode de gouvernance ya mboka ça signifie façon de tamoler 2 ans et faire bénéficier la population il faut tout changer ba ebele ba bangi baye pour protéger peut-être l'intérêt na bango pour protéger avoir na bango mais ce qui est plus important est que le slogan peuple d'abord ça signifie quoi si vous pensez d'abord à l'autre je pense que non ce que vous dépensez pour l'autre vous serez retourné aussi ce qu'on dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir donc je crois que nous soutenons cette démarche à président de la République et puis tous autres que nous na gouvernement mais quand peut présenter quand même moi module na biso les ali kotal makambo ya cohabitation pacifique prévention et conflit, la réconciliation. Parce que le président Lobamingi, sur la réconciliation, un Congo uni réconcilié. Mais réconciliation, maman journaliste, c'est un sacrement. Lorsqu'on fait la réconciliation, il y a beaucoup de Nzambe. On ne peut pas pardonner un ennemi. Voilà pourquoi Nakati a FPI. Révérend docteur Saninang Moun, à l'Obiboye. La raison pour laquelle Nzamba Lingaraté est ennemi à Koufa, parce que la plupart du gouvernement sont ennemi à Koufa, ennemi solo, parce que conflit est allé. Mais raison où Nzamba Koboma ennemi, c'est parce que ennemi est Linga Koufa, moi c'est na Lingakaye, Bana Naïba Lingakaye, Zana Banoko Naïba Lingakaye. Donc, Yondo Mutozo Linga à Koufa parce que Bokani n'a été. Donc, il faut penser à sa femme que non, Yosoko Boumi ennemi, moi c'est na Lingakaye, Bana Naïba Lingakaye. Donc, on ne peut pas opposer la haine par la haine. nini esalaka ke mobali oyo abala deja akende kozwa mwasi ya mibale libanda alors ke azali na mwasi na bana na ndako bakino bareagir na mikro ya Alpha Molenda pe Beni Mambi mikolo na mboka na biso libala ekoma na barealité ebele okomona mobali akoma na ye kozwaka basi misusu libanda oyo akoma kozwa charge na bango pire encore okomona mobali akokende ti na kobala mwasi ya mibale toyebaka te soki ezalaka kaka manque d'attention to mwasi ya liboso ayebaka misala te to pe lisusu mwasi ya liboso azwaka soin ya famille na ye malamu te na yango mutuna etunami boye nini esalaka ke mobali abala mwasi ya mibale mususu mobali abalaka basi mibale po abota mususu aboti na mwasi oyo tata to bana mibale aza po sabota bana na ye ebele akobala pe mwasi ya mibale po na kobota mususu abalaka mwasi ya mibale mususu yenga mwasi na liboso amoni ke bafandi ba message ba bosse bele moi mwasi azaso bale ne bandela bomaka manzaka era obota na ndako eyoko mamo ba perturbation zabite nazo mwasi mususu ya mibale pe nakendaka kopemaka na ba makambo kobala mwasi ya mibale eza ba condition bele oyo mutu la mutalinga mususu pala ndaka po mususu pe te naza pe na 2 heures femme parce que daga mwasi ba mususu bala ba 4 5 ba 6 eza ba condition bele ya fond raison ya liboso oyo nayebi mobali akomaka na niveau ya kobala deuxième mwasi na sensi ya infidélité nanu kote ya mwasi na ye ya mibale eza mpe sentiment ya biso nyonso ya mibali ndenge bakomaka ekoma sikoyo mobali na nzela azotambola azomona bimonamona ezotinda ye ezoexcite na bamakambo mosusu eloko raison mosusu eza elateli ya bandeko na biso ya basi donc mwasi azolata c'est comme si aza na posa babala ye kaka lelo soki ekomi ke na niveau babala ye akomi koluka lisusu mibali ya libanda koleka kutu oyo aza na ye na miniti eza na bareligion mosusu etindaka bato babala plus ya 2 ou 3 femmes bango mpe baza na raison na bango oyo etindaka bango mais mpo na nga
mwasi soki aza malamu esengeli kotikalaka na oyo moko mais soki aza malamu te esengeli koluka nanu koreoriente ye na nzela de façon ke azongela bacritère oyo esalaka ke mobali atikala na mwasi moko mais soki azongi te ok parce que tout chemin mène à Rome, l'essentiel est de voir le pape. Problème à mobala deuxième mois si eza edepana nanu na mobali. Mususu mobali akoki kobala mwasi ya mibale soki ya liboso donc azokoka kosupporter charge te. Bon, charge par rapport à nini? Peut-être aza na misala na ye, peut-être donc mambo ebele. Raison ya mibale oyo ezali mutuya. Mwasi soki ozokoka kosepelisa mobali te na nyonso mais si mobali asabala yo deja moye sikoyo aboya yo eza te aluka abakisa mosusu comportement mwasi oza mutu makasi mwasi oza bezaleli oyo mobali mpenza akoka kosupporte yango te donc oza toujours mwasi oyo oza na bacritère moko mobali amonaki yango libanda te mais ntango okoti na ndako okomi na bamosusu oyo mobali akoka kosupporte yango te moya boya oyo eza te aluka kaka azela o deuxième bio bon eloko oyo epusaka ke mobali akende kobala deuxième femme bon mpo na ngai nazomona ke première cause ezali problème ya mbeto soki mobali azali sanctifie te donc ntango aza kobima libanda automatiquement okende koenviele mosusu libanda alors soki mama azali vraiment honnête azali korespecte banorme ya mobali donc mobali akobima libanda te malgré koki kozala posa mais soki mwasi azali kokokisa posa ya papa il est tellement difficile ke mobali akende soki kozwa deuxième bureau boyebake kobala mwasi ya mibale eza nango kaka kobakisa charge likolo ya charge zala na mwasi na yo kaka moko soki omoni badefo kati na ye sala ye bareproche to tinda ye akende kozwa conseil epai ya baparent na ye mpo kobala mwasi ya mibale ezali nango solution te mpo nul ne parfait bayi lopoto baloba okomona mwasi oyo ya mibale kutu azali makambo mabe makasi koleka kutu oyo ya liboso na yango sala keba Kinshasa eleki partout. Édition mokolo lelo esili nazalaki na esengo ya kopresentele bino yango mpe merci na fidélité oyo bomesana kopesa biso mpe confiance toservaka bino toujours d'une manière professionnelle. Merci na équipe technique oyo ezalaki na nga na nsima caméra nazalaki bongo na Hervé Zaka, régie esimbamaki na Timothée Kayembe, réalisation mokolo lelo esimbamaki na Nathan Siata mpe coordination ezalaki bongo ya Jenny Mukindi. Nga na bino nazali kaka na souci moko tokutana mokolo ya lobi toujours na manière ya koservir bino toujours d'une manière très très professionnelle. Magazine,